ya bana bangoli o bazalaka na territoire ya idio famille mingi ya mangai bayambaki papa Théotime Osoloko Mazola ote mali papa Mbujima ekananga awala Kinshasa pona koluka kotombola culture na bango elekana kindenge nini. Ongui Yimati Ongui Yimati Ongui Yimati 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 ndeko ya Congo tango yo ozali kolala yeba ke senipe azali kobongama po yebaka kebe élection ekosalama na 2023 selon délai constitutionnel kaka ndenge seni aza korassuré yaboye esengeli oyebake ba vrai leader baza deja kobongisa ba base na bango toboyi lobi o bandako ya kolelela o ngala yebaki te tala ndenge basangani awa okotuna nga bango banani ezali association ya bana bangole bayambaki le grand leader na bango ya bangole mwana mboka Théotime Mazola Osoloko oyo bamesala kobenga papa Mbujima ikananga poye azaka mongole ya tongo pe le grand leader ya bangole oyo avali awa na ville province ya Kinshasa yango association ya bajene ya bana bangole basanganaki pona koluka kovalorize culture na bango balobaki esengeli bazana leader moko ya makasi oyo akobanda ko défendre bango na ba institution ya mboka yango babengaki papa Mbujima ikananga papa Osoloko Mazola po bayebike yende azali mutu très bangole awa la kati ya ville province ya Kinshasa esengeli ba soutenir ye à 100% de manière que ba rêve na bango ekokisama bakoyambaki avec impact na idéologie bavandaki basololaki ezalaki esengo komona bajeune association bangole tribu oyo ezala ba histoire ya ndenge na ndenge awa la kati ya République démocratique du Congo atako bato mingi bayebaka yango te il faut boyebake baza bebe ba prophète ya makasi lokola le prophète Alain Versaner na bato ya ndenge na ndenge oyo bamarka histoire ya Congo mais na niveau ya ba institution lokola bazalaka peza mingi te génération oyo bangole balobi ke bango balingi tour oyo bamona moko na bango a représenter bango pona kotelemisa tribu ya bangole etelema engenga kaka ndenge balobaka moi etelemaka ndo yamani sikia ikangena lisanga Ongui Yimati Ongui Yimati Ongui Yimati 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 ezali vraiment kitoko komona association ya boye initiative kitoko oyo bana bangole bazwi nyonso kaka pona koluka ke makambo na bango etambola pepele bokotuna nga bangole bavandi wapi boyebake bangole baza na kati ya territoire ya Idiofa na province ya Kwilu yango mpe mingi oyo baza na kati ya Kinshasa to mpe na mikili ya poto bisika bapazali partout baza kokonte na papa Théotime Osoloko Mazola papa Mbujima ikananga to mpe nganga ya nsima ndako po ye nde azala leader oyo akomema makambo na bango na ba institution ya mboka awa biso mbona ekolo tozalaki kuna totali yango tomoni yango eleki kitoko avec impact ya idéologie yango topesi bango kaka mokakoswa après masolo na bango o basalaki na papa Osoloko Mazola elekalaki avec impact na idéologie bana association bango li babetisaki mbonda kaka ndenge basanganaki avec impact na idéologie pona koluka kosoutenir papa Théotime Osoloko Mazola to pe papa Mbujima ikananga bino moko boyoka na suka ya masolo na bango ndenge nini babetisaki mbonda toye kokutana na espace Mbujimai juste mpona eza association ya jeune ngoli oyo tosali toza na posa ya développement na contrat na biso mpe tosangani awa na baninga mpo tohonore tribu na biso parce que toza vraiment reconnu te yango toza posa toza vraiment reconnu tozwi mpe grâce ya koya kokutana na espace Mbujimai comme pa Mbujimai mpe aza homme politique nda kopermettre biso mpe koguide biso mpe tokoka mpe kobima mpo vraiment toyebani vraiment te toza na posa vraiment toyebana vraiment ndenge batribu nyonso mpe bayebana basecteur tozalaka nango te donc eza eloko tozolela mpo tozwa biloko wana tozala nango toza mpo toza reconni tellement toza na ba leader na biso
ba papa Mujimai kananga baza ba homme politique ba koluka moyen ba ko aider biso ya ko matisa biso alors il faut ba na effectif ya bangola on a district ka changu baza combien ango biso bana tozo sala que non tozo faire enregistrer mungoli nyonso yo mtozui message oyo panza sangone sika nyonso que non bazo luka bangoli ya ko remplir fils d'adhésion na yo puisque toza na sortie officielle oyo kozala le 7 mai na kati ya Fikine donc tokobenga bango ba homme politicien nyonso ba konzina biso nyonso ya mongoli puisque to luka moyo to tombola ekolo na biso bon ngai na sepeli makasi na moni bana oyo génération na biso te basali penza association et pe baza ko luka kende ni to ko bongisa communauté na biso na sepeli makasi bon bana oyo élévation ya mboka nde bango l'avenir c'est la jeunesse donc na sepeli makasi bana babani ko comprendre que sans bango élévation les athées et puis ba yebi que ba préparer leader politique na bango et leader politique wana bazwinde ngai na sepeli makasi j'espère que nzambe akosala poto yebi que contre na biso il faut en élever na niveau yango ndenge ba prophète balobaki. Je vous remercie mec. Ongui Yimati Ongui Yimati Ongui Yimati Yimati Yimati. ezali kitoko komona ndenge papa Osoloko Mazola bayambaki ye azalaki ye moko te azalaki accompagné na molongani na ye mpe na assistant na ye mwana mboka Delors Mukendi liboso ya bajene bangole ezalaki kitoko makasi yango biso tobeteli bango mbonde po tomoni idéologie oyo ezali kokuba ekele vraiment liboso papa Mujimai Kananga tofuli yo kaka mopepa kitoko mpe topesi yo mokako swa mpe mbonda kitoko ebetami mpo na yo na sport esengeli boyeba ke Kinshasa ekoningana na mois de juin na compétition ya football oyo babengi Fachi